Ok, c'est passé à on a 12 ans, bureau d'âge, limité d'hygiénérie. Oh, il y a un cordon, il y a un collectif de vérité. Oh, il y a un fati. A ce pelagana na Auguste Kabou et Zangayo. Ngai, na gauche, droite, était dans le vérité. Vérité, côté la vérité. Likamwezo tala François Beya. Fati Beton, tolobakango depuis kala. Fati Beton, to ebisaka makambu ya bato bazo ya oyo, bazali ba frater. Bazali lukolo libanda lukolo na mai. Fati na sepeli pona makambu oyo irate ya coup d'état. O baloba kaka tumvumva wakumva paka yo mutanda mujulu. Lukula o comprendre masolo ya biso tozana mbongo ta bafuta ka biso te bapesa ka batriko te 200 francs te mais to ya kana volonté Fati Beton tongo poko tala bana batu batondi na ba mama na mibale amour bolingo ya parti na biso yi de pes yango nazo ibisa yo lelo François Beya oyo chaki motema a trahir yo batu tozo chela motema bazo trahir yo Fati Beton na ebisaka ona mission ya oto bengi na chaîne ya Shaku Musakuli TV o balanda ka mwana 12 partout au monde na koma na Japon te me balanda mwana 12 ans à travers la Shaku Musakuli TV présent ceux qui ont meki kotika François Beya bako sanza yo ngai nazoto sa yo mais pona ebiso makambo na kubanga ote nazaki na ona oya na jantiningo bela to solaki na yo batika François Beya te a dévalé secret o babenya coup d'état na batutu o balingi baboma yo Fati Beton ceux qui avion bazongi sanya una poto yo zongi na bomoi mi batata ba mama bana mike tolinga to soka wapi na RDC tolinga to soka wapi lokolo to ala 10e miriao mbango na mbango to sengi yo sécurité ya sika oye koti ezala sincère mais nazo senga yo telemina aner ya sika babimisa ba vérité trop c'est trop mutu so élection munduki 3 fois 4 fois ko boma yo Fati Beton mais soki okufi ba bureau d'âge mwana 12 ans to soka wapi ngai na mukolo na kofa mais bana na ngana bakoko na ngaba soka wapi toza na parenté na pays mususu te tozaka na RDC babi misa vérité ya eloko euti koleka oyo lelo tozo finga te Jean-Marc akei poto na Angleterre soins médicaux mais banda kala Jean-Marc atikala ko senga te ke na kei soins médicaux Jean-Marc ande ko nga kasayen nga je suis kasayen mais lelo autorisé à kende président politique oyo omela na libele ya mama Marthe Kasalo salela yango lungula biloko wana bazo ya kokosa yo batu bazo tonda konyoko wa malikolo na yo papa na ngai soki okufi bana batu bakufi kongo mobim Kabila za poso na pouvoir Moïse poso na pouvoir omoni Lambert Mende atikala ko la position te ande ko nga mutetele yaza ka ko ta majorité akomi porte parole ya nyo sacré ndenge nini c'est que akote retraite te shola abongolit mbongo atikia mbongo Fati nazo ibsa yobo ye c'est passé à limona 12 ans et 10 mairie limité oya ibsa ka vérité na to saka yo mena banga ka yote soki otombole longité okobomisa Congo mobimba puisque bapesi yo pourcentage o to pesaka Jean-Marc Kabunda à 100% a tiebiso mai na makolo mais yo to pesi yo à 100%. Laver cabinet, laver ba conseiller, yaka na 10e, zoba sécurité, zoba na biso bazali atuna na ner, 2e, ba koloba vérité. Komaka bakatange to moni mubutu awazwa bangwandi bangwaka boy na boy. Mais oza muluba, te ozo banga nini? Nani ayibite oza muluba? So zui ba luba oche na sécurité na yo. Ozui ba luba bazo batela yo mabeza wapi? Nani ayibite oza muluba? Ozo bangani Fati Beton c'est passé à limona 12 ans et à 10e mairie awa izo yinda yo vandi kuna olanda kanga awa zo yinda luka moye obatela bomo ina yo obatela pe bomo ya ba peuple congolais
pona minute obiso za pa ya kokende te okende Brazza bakoboma Rwanda babomi Angola obemi Tanzanie kutu Zambie koloba te mais to sengio likambo ya François Bey soki omeki kotika ndengo tika ki Vital Kamerhe otiki Willy Bakonga Fachi biso nde balobeli na yo biso nde to na cité papa nazo biso vérité bato biso bapakolo mafuta bakitaka o Fachi ba flatter yo non. Je suis pasteur Ali, moi, na 12 bureau d'âge. Il y a 10 miri, na zo vérité. Zomutu. Comment on a quitté wana le chef de quartier ta? Chef de quartier ku tozo boma mutu pa vanda wana. Mais yuza na bonge, il y a président de la République. O sakana nango lukula lipala nguba. Fachi. Tena sugi Fachi. C'est président John. Oh, il y a collectif de vérité, il y a moi Ali il y a 12 ans. Toi na 10e ri bisonde ba kambi munene ya 10e ri limité na ina loba nini Fachi Beton keba na batunguna na yo bazali nzinga na yo bazo rampe bazo luka moyene kokwesa yo eloko nini okoki kosala beya kende te beya kende musika te biso tozana posa tomona ka beya azala na kasho Kabila simbi colonel wana mbula na mbula 20 ans kaka yo tika beya o utosala coup d'état Tokiko ndi mayate edi kapende afoni na boloka sali 20 ans tala tokondi mate bazo Jean-Pierre Mbemba bakia bomba yena CPI le loyo tika beya bi mate s'il vous plaît Beton tozana posala yo tozana bosenga na yo zala wana papa tozolo bela yo tozana balobeli na yo tozana posala yo tala awa zinga yo force de progrès na biso tozana posala yo tozana to vanda na yo tolobaka na yo Tozana na poste place ozali ozuba oyo tozbaza zinga bavandi na ba poste wana basali sécurité na yo muntu mobimbe mona keno baluba bango basu ngwende baluba basu fauteuil na bango ezaki période ya bangala bango nyuso bangala et comme période ya baswahili bango na bango mais période ya baluba olobi nini Tchabaluba s'il vous plaît Tchabaluba mutu na mutu azana pa na bango Tchabandeko na yo tekabane benu Tabande kona yo place wana bavanda toko sécuriser yo pouvoir toko vanda yango toloba ngo toko zongi se toko sa remise prise na yeso masi soki biso baluba to sawana kotika te kotika mona mobali yote azana esprit mabe tondi na motema na ye akondi moko loba vérité te tala na kati wana ko ma dénoncer JR na kati FARDC na kati ba conseiller na kati to yebi yango soki otiki elelo aza motema makasi asali service de renseignement kala aza mutu ya Kabila ya kala 18 ans balia bamela na Kabila kotika ye te nga na kosenga Fachi Beton biso twana souci tozala na yo to sécuriser yo beya aza nani okotika beya ta beya sala boloko beya ta linga tangisa makila na yo ya biso basantu est-ce que yo so bomo mutu est-ce que yo tangisa mutu makila est-ce que yo ndimaka bato bakufa pour nous ndima beya wakende biso tolingi wa loko wana te soki motema malamu na yo mais biso tolingi justice sala musala nango il faut rendre justice à justice tika biso toloba o tolobe to moni o za vérité beya vanda na boloko okobima te ngakutu soki nga na moni yo ngai ne muto liboso ko torturer yo ngai ne ko sa muto liboso ko torturer yo beya yo muto sali na Kabila lelo oyo ozo ya na posa o éliminer chef de l'état Fachi Beton oyo to sali lita 37 ans po to zongwende oyo na passe so yo éliminer ye na mungu na pete po ya kozongisa Kabila oyo sa congolais te il n'est même pas fils de ce pays. C'est pourquoi tous ce monde mobimba que beya bakotika yemo ko bakotika beya biso ide peste ko telema biso ide peste ko keneti pe pa beya na ndako pe biso mo ko récupérer be to chena pe boloko na biso mo ko za service de renseignement munene ya 10e ri to ko soye biso mo ko to chena boloko nazana souci na suka wana Fachi Beton batela beya azala na boloko. Je vous remercie. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour la révélation de Lelo. Toyoki, arrestation de quelques généraux complices dans le chef de l'État. Mais biso en tant que combattant autobondé le pouvoir, papa na biso ba koufi pour le pouvoir, tikali ba pauvre la rata misana bango depuis 95 de colon IDPS. Pouvoir le vrai gardien ya pouvoir à IDPS ezali ba combattant, ezali ba kabiliste.
C'est pour cela que nous demandons au chef de l'État, notre chef de l'État Fathi Beton, de veiller avec tous ceux qui l'entourent, les kabylistes, qui sont les militaires. Les vrais protecteurs de ce pouvoir, ce sont des combattants. S'il veut faire la honte de l'IDPS, faire la honte de ces partis, qu'il s'écarte de ces gens-là. Les gens-là, ce sont de qui? Ce sont des béas, la plupart des militaires qui l'entourent, des généraux qui les flattent. Tandis que les combattants les bateaux chômage. Oh, tu as bunda, tu mérites de pouvoir tu trahira. Engager les combattants de protéger, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans le service de renseignement, que ce soit dans la DGM. Tous ces gens, Kabila Yaki, Bande Konyon Sobayaki, Basala Mabebele, Balongole Babouti, Seigneur va remplacer les Kabilistes. Ils parce qu'ils ont un compte à rendre à Kabila. La plupart, ce sont des étrangers masqués, comme les Congolais, les étrangers. Mais ils sont beaucoup dans Mboka, ils ont pouvoir. Les pauvres, ils ont le pouvoir. On ne se retrouve pas pourquoi. Chef de l'État, Atika a lâché, Beyazali ennemi. Les lots sont tous à pouvoir. Je vous dis que Bisso, il peut exister sous terre. Et Libela et Koufi, combattants, il y a un terminé par les kabylistes. Les Rwandais allaient retourner au pouvoir en complicité avec quelques Congolais, traite. Il y a un autre François Béa, Azo Bélaté, Jean-Pierre Bembassana Boloko. Et dit il y a des hôpitaux ici, même en prison, à Congo. François Béa a trahi qui sont déjà, à ce moment qui est déjà. C'était déjà le roi IDPS, il y a des combattants, en tout cas, c'est un chef de l'État, ceux qui ont l'ingui pouvoir na biso et élément. Bato a liboso protéger, c'est nous les combattants. À conseiller les combattants, à engager biso, à remplacer na biso soit kabisi bazali. Tout ça la formation de là. Tu es bien mon salaire déjà. Deuxième chose dans le chef de l'État attire François Béaté. François Béaté c'est un grand kabiliste. Azali, Mouto Azali qui gérer tous les avoirs de Joseph Kabila. Azali gérant biloko naye, il y a des banques naye par-ci par-là. Azali kabiliste, Azali na poste, Azali grand traître. Biso na critique na biso, c'est tout les Kassaïens, tout ça na vérité. Biso va na vérité, tout ça ba hypocrisie. Ba to va protéger, c'est nous ses frères. Bandeko ba lingi biso va protéger, mais en dehors ya biso, ba on sozo pembe na o ba lingi bazali. Mais ba misu ba manifester mauvaise volonté, ba la critique bazali ba traître. Il est au service de Joseph Kabila, Kanambe, Kazemberere. Il n'est pas notre frère. Kabila n'a aucun pourcent, 0% de congolité. Et ça a gâté. Ok, merci beaucoup. Na pesi vraiment merci mingi chef de l'État. Ayo Kabiso base, tout ça pouvoir pour ezal. Oyo eza collectif. Ya vérité et kamamina mwana mboka combattant munene, les doyens des doyens, pasteur Ali. Collectif de vérité, musala biso eza ko pesa yo kaka ba vérité Fathi Beton. Puisque to bundela nani pouvoir oyo. To moni les grands combattants ezakio to pesi au pouvoir. Kolongola ki combattant na mutute. Nderi ya ko appliquer ki combattant na yo awa na minute oyo ndenge to yebeli yo. Bato wana bazo kosa yo. Ba pesa ka pasteur pouvoir te mais yo za combattant. Wana ko yoko te liloba nzambe te yo za chrétien yo salela liloba ya nzambe mais boyiko boma boyina ça sali liloba ya nzambe mais ça la pouvoir. Bato wana bakosaka yo te bona honnête mutu moko boyende wana te oza mwana ya nkoi. Il faut tika la nkoi ya botaka nyama mususu te. Il faut ko soa bato wana. Ko boma bango te be soa liloba na yo tika la liloba na yo. Bakosaka yo boyete bona honnête ndenge wana ndi wana kaka. To sengi na yo kaka o pesa biso service de renseignement. To protéger pouvoir na biso. Service de renseignement, service de sécurité, pesa biso ba combattant to protéger pouvoir na biso et to bundela. To kufie belé pour na ko pouvoir oyo, to tangisa makila. Ba ko bana ko dribbler biso boy lisusu te. Fathi to sengo telema. To sengo telema. O pesa biso nani wana sécurité to sécuriser pouvoir na biso to protéger pouvoir na biso. François Béa bazaba to lukuta. Denga ba ndeko nyonso balobi soki asengi kotika botika ete bosenga ba docteur wana baya ko soigner ye awa. Makambo ya banda ko bibale tala ndenga bazo bima wana ba pion nyonso e batanga makina likambo e uti koleka. Mais bazo bakomi ko bela kaka lelo. Bakomi ko kende libanda bazo kende ko sala nini? Il faut omituna kondima kabindima ndimate. Boya eloko wana François Béa vanda wa bobengela ye ba docteur wana baya ko soigner ye awa. Toye ba vérité na makambo wana okotika yete encore nde to pesi yo
courage toza wana il faut te protéger pouvoir na biso oyo tobundela bandeko na biso bakufa ebele tosopa makila tokotika yango ndenge wana te Kabila avandi azosala na misu lokola mwana malamu mais zoka nde mutu azobimisa bambongo ya yibi na Congo abomba Kongola yibi mbongo na Congo abandi ko bundisa yango ba Congo aboto le pouvoir na makasi Katumbi memema bato bazatanda 1% ya kikongolité na mwekila na bango te ni de père ni de mère baza loin mosika bazata pembeni ya frontière na bisote mais tala biloko bazosala ba Congolais mbongo oyo bayibi na Congo bakomi ko bundisa nango Congo bakomi ko bundisa nango ba Congolais babanda baya ko boto le pouvoir na makasi na mbongo ya biso moko bayibaki wana bamona biso net bazoba na minute oyo tolingi yo telema opese biso force opese biso ba service wana na maboko service de renseignement service de sécurité biso moko to sécuriser pouvoir na biso. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.